Maman Chantal. Maman Chantal, une grande commerçante, il y a pompage au Babanda Kala, il y a Tongo. Pompage au Yoye Baka Kala. Quand nous sommes à pompage à l'île. Pompage n'est pas à Kala. C'est là qu'on m'a plein. Mais pompage à l'île, nous sommes présenter les bisous. Dis la fille. Tu comprends, on va se faire des bijoux au Bino aussi. Au Rolobani. En tout cas, Batika, au baby Sayango. Baba de la Yango, pour être logo, oh, Basai, les bisous pour pas la pompage. Des bisous pour bénéficier dans le liboso. Il faut présenter au bas de la Yango. Ça dit, ça va l'autre à faire à ce bouton. Là, mon concept, tu vas te dire, va voir la salité. Donc, tu as un propre. La dernière chose, on va pas comme ça. Par rapport à ce qu'on a pas comme ça, on a sorti du côté, on a sorti du côté. Mais oui, il y a bisous, on va te voir, on a sorti du bouton. Ça dit aussi là. Leo tozomona nde bazolenga na bamama ntango bino bobandaka wenze ya pompage wenze ezalaka babio pompage yaka na wenze te lelo bato baoteka na balabala bato bazolela ono tozolukela bana mwa e quelque chose ndenge bazobengana eza malamu to eza mabe ndenge bazobengana na saso tumuton en tout cas eza mabe mpo ndenge bazoteka na saso tumuton biso kala na kati ya pompage tozali na mwa bawenze na biso oyo yango ezalaki. Mais si quoi ben indien ba sombi l'espace nyonso wana o ba mama ba koteka ba mama ba okende wa ba lukela ba mama place ya koteka ko tokende kuna ba lukela biso place ba lukela so wenze président ça na makoki nyonso ya ozo peye batala bilane oyo bambongo na bango wenze zo na place yango ezalaki tu on a beaucoup mais c'est commune ya Ngalie makoloba nini nayebi bukumesa commune ya Ngalie mavanda kaka na biro te atambolaka atalaka bisika badefete ezali po etatindaka message place basalite ezali mpe bamabulu ezali partout na banzela Ngalie meza ya kokufa mpona bukumesa ezopesa bukumesa nazo Ngalie meza ya kokufa banzela malamu eza te bawenze eza te abakisa plus. Merci maman. Maman okoki maman c'est tenu au bakisa. Ngala koko bakisa ko. Gouverneur Bukumesa Ngalie ma yende fallait qu'il y ait l'exemplaire voilà qui ça esprit ya combat. Na musala oyo na pas comme ça to moni na opposition les autres aussi pouvoir mais to moni lokola bango nyose ba emboîter des pas na bato oyo nyose basali ko sala ke musala ya chef de l'état mona na te. Na kanisi soko tie caméra na okomona balabala nyonso eza na mai. Mai wana euti banda DGC na sola batera se nyonso eza bouché et puis mai wana komi kokita boye sikoyo nzela oyo ata babongisi yango combien de fois ekozala manque à gagner pour la république po ekozala ke so basi babongisi nzela so tobateli yango malamu ekoki kozala ke mbongo oyo basi bakobandela lisusu kosala awa basala eloko mosusu mais nini commune ezali ingéré mais ndeko Bukumesa ya commune Ngalie aza membre ya UDPS ndenge nini azozala na baaction te nde sikoyo likambo toyebi te puisque normalement il fallait qu'il commune Ngalie ezali commune présidentielle biso toza na monga fula mais toye awa kosala mpona mpo la plupart ya bato bayaka awa ezali bato ya monga fula yango tolobi to banani kotya propriété awa esika eloko oyo président asaleli biso ezopesa biso unité mais ye ndenge azali wana azali absent na terrain tala neti soko obali susu caméra kote okomona mai oyo ya rivière oyo ezali soki mbule mai ya mangu soki mbule ebeti mai nini wana edebordaka eketi likolo ekangi nzela moye to okende na bamoto bo nzela ya kangi grèce eza te elodi ke bambula ya makasi ekobeta sikoyo efalaki baplace ya boye bakire yango mais Bukumesa aza na yekuna te yango wana afandi na ye na biro bon toyebi te yango nde tozoloba ke tozosenga na ye alie komba na ye na mosala puisque soki ozali membre ya UDPS
ozali kosoutenir chef de l'état na baction oyo asali normalement commune ya ngaliema esengeli ezala commune oyo ezali propre koleka bacommune nyonso ya ville ya kinshasa po nani président azovanda kuna mais même ata lelo na nsima ya président wana na kanchaki na nsima président il faut omona ndenge nini eza sali te moye kolongola bazolongola matiti te bazosala makambo donc eza sali te yango wana biso toye koyebisa ye etanke mwana ya ndako soki lelo mosusu azali koyoka po moto ayokaka mokolo moko te koyoka lelo ayoki lobi me ezalika mosusu balobeli ye mbala moko atelema mpo oyo ezali kosalisa leta perte ya mbongo oyo bakosala yango makambo mosusu babandela ezalaka te ezali wana tota koyebisa deja na futur gouverneur na biso ya ville ya kinshasa Daniel Bumba oyebaka deja ke kote oyo mosala ezozela yo ya kosakana te oyo biso bato kozeraka base toyokaka mafinga ya modele na modele ndenge bazofinga pouvoir na biso bazofinga na président na biso mpona nini mpona biso tozali kosalisa président te mpo misala esalema malamu donc mutu na mutu aza na responsabilité na idps azwi responsabilité na niveau ya leta asala yango na ndenge ya malamu mpo biso mpe na babase tozwa kimia po ntango biso toyokaka mafinga wana yango nde ezokopesa biso pasi merci bangi tolo biso wenze toza bana bitike bamama bavivaka awa bamama bavivaka awa ndenge bozokomona na wenze na biso ezaki na kati ende ya somi espace wana nyonso omona tosengi ke baraisonne bamama oyo batia bango wapi ngonga nyonso bazobebisa bango biloko bazobebisa biloko libumu ya nzala ezala na matoyi te nasuki wana Papier.